Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Talina basiba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV balandi nyonso ya Congo Check Check TV toujours beau à la scotcher bon continuer qu'on s'abonner parce que bon qu'on sera jamais dessus là je vois papa Sibou Mutombo boss patron il y a Congo Check Check TV merci beaucoup na Metiti Manti bomona ba image kitoko oyo manisapi ya Metiti na réalisation ezo sala boulot na ndenge ya mukete je dis un grand bonjour spécial à mon chéri les papas de mes enfants de demain vous mis ça Jean Pedro hein et ça peut ça souhaiter quoi dès qu'on a eu ça bino lelo tout ça na émission na bino ya vous avez droit de savoir vous avez droit à koyeba vous avez droit yeba vraiment pour makambo ezo le kana mukili oyo en tout cas les solo ya lelo et ça somo et ça passi et ça mawa. Donc, ce qu'on a fragile, ils ont des papiers mouchoirs, nous avons pembe na canapé pour rouler là. Dès qu'on a vu ce mot à moi si awana Kinshasa. Pour bien bakako baka mama batapoto kande bazana makamu. Lelo na elbino skoli solo ya ndeko na biso ya moi si asa awana Kinshasa. Abenga kinga to solo kina lobby na kena ti place azalaka. To solo li na ebisinga bi plasma. Mekana nu kobeta li solo nga oyo. Na ebité na sala nini na sana kata confusion makasi ayebisinga lobi tobota ma 4 papa biso akufa mama biso akufa mutaboko la biso leki ya mama na biso to vandaki tant papa na mama bakufi ba mino mo boyebi kande Congo na biso zalaka loi vraiment et ça la nango penza to luba. Le quoi papa la maman a fait vraiment la mike moi se défendre pendant ça la raté. Papa bango atika ki lopango moko. Papa bango atika ki lopango moko. Ba famille ya papa na famille ya maman ba weli lopango ba bite bateka bazwa part na bango. Part ya bana basomela bango lopango abi place basomela so lopango na kindele. OK fanda kuno ndeni. To tinga maka mama yake na biso ana ngiringiri to vanda ka wana ngande na za ya liboso na bapasi wana na bapasi wana ndeka to sala kaka na ba Facebook ba WhatsApp oyo na yeko kutana na yeko yeba na tantine moroboye tantine wana azana poto tantine wana linganga mingi to sola na epe bien na ebandele en tout cas na yeba ina ngate soki ezali kambunini. Tosola na kitoko tosoale pendant une année atindela ngambongo asela ngaba koli donc vie pende comme bien atindela biso pe mbongo garantie tozwa ndaku ngai na baleki na nga misatu donc ngane na commence en charge a comment otinda ba biloko awa ngane na oteka ba biloko wana to vivre peut-être comment vivre normal azwa ngapela lokola ndeko na ye. Après une année tantine wana ayo tantine nga wana ayo yebisanga lobi que ngande na saboye na ngina yebiso skoyo vérité pour anini ngana sa ilaka yo nyonso wana atuna bi vérité na ngina yebiso vérité pour anini na sa ilaka ba dépense na nyonso pour anini na sala makamno so na sala kana na yebisa que un jour nga fona bengi so na poto na robengi sa pe baleki no so yo ye o fo bengi sa pe baleki na oba ya poto abinde na saboye na olinga na sa ila o mamba voyage mais fona yebiso vérité ya likama ngane na zaboye na zaka lesbienne bino mo boyebi lesbienne so elingo lakisa nini mwana mwasi o alingaka baninga na ebasi basala ka bolingo mais ko bota nde babota ka te bino mo boyebi te ba na check lesbienne ngana lingaka yo makasi abi natali pe esika to na wuti na esiko akomisi nga lelo moyena kene nango na impolitesse ezala kiti. Entre tati tango ya so ya yebisanga bongo na likto kutana la tonton moko boye awa na Kinshasa mais tonton na zaki mwana aza mwana poto to kutana na Kinshasa ka neza la nango boye mwana poto aye azo sesa bisana na ye ngape na yaki ngirengire na kotala mama leki nanga
nde tokuta na ye na veni wana ye pasomba lopango na ye na chantier na ye afana libanda ya lopango ya chantier na ye abengi nga excusez demoiselle comment vous allez quand yebi quand ezala mobali so alinga linga mwasi bino mo boyebiti moko ote pesa numéro na yo ayebisaki ekute ke azaka pe mwana poto bo yeboka nda monelaki baspe bino bamo bayeba na kati bamo bayeba na kati somoni kaka empereur fils Kandolo so otalika teinture otalika elate le sentir ke oyo azala kati azala na bela apesi pe numéro na ye ake na ye pi eleki 2 jours tonton na pe ekobenga ye entre temps ye pe kuna na chéri na ye ya lesbienne basolola pe kaka basolola na bango pe kaka kote kuna pe tonton na pe abengisi pe jour mususu bakutani pe ande pe zalaka bajike batambola bango moko te batambola kala ba pire petit na bango ba bureau bazalaki na basole bi relatenga pa histoire à vie na yo kande ezalaka tonton asko esalaki ye passe il peut se binonga pe na divorça ça fait déjà 3 ans mais na baki fona 6 ndenda kuna komi na suka boye nde na kokisikoyo kobala mais na oluka mwasa kobala fona bala na bala mwasi turoyo na Afrique po tantine wana bakutanela na poto bakabonela pe na poto moi masabi problème eza pete basolo ne ezala kaka yo yeba makambo na yo ye pa yeba makambo na ye basolo lipe esili lobi kuna pe na chéri na ye wana pe ya lesbienne pe basolola kaka bakonsela pe kosola pe bakoma bi flas mantuka na bombela ote po ezali kambo se komeli ngai na posa ce qu'on a solution jamais na ko bombela otanga yebisenga bongo pe en tout cas na revendicater na boya pete to continuer to memango pe normal so to sola na pe okanza pe na sola na mwa mobali na so pe na mobali na nga mwa mobali mais or na sola na mwa mosi na zaki na chouati na tali place de wuti na place ya komisa ki biso en tout cas na zaki na nga na chouati comme si tonton na tanga zongi poto agbabenga na rape makambo nyonso mbongo pe atindelaka ye ayebisa bino nde eza boye fona ya kobala yo bandeko na ngai fona ya kobala yo tonton wana oyo ya poto efo ya kobala mwana mwasi na Kinshasa mobali na ye oyo ya lesbienne bango mibale babota bana misatu nde mo boyebi bato bafanda na poto basala matalité lokola ya mindele jamais kutu soki bakabwani oyo basali divorce ekoma ya kiyo ya ennemi lokola ya biso ezalaka na Kinshasa mwasi na mobali so bakabwani oyo soki azoya na nga kota aveni oyo amoni moninga achange aveni bango bazalaka bongo te donc disons eloko ndenge na faire comprendre bino ke bazalaka na bango basololaka na bango babenganaka na telefone des fois bana bayaka mpe pa mobali bana mpe bakenda bazalaka mpe pa mwasi donc basololaka ntina ba WhatsApp basololaka na bango mpo mwasi aza nimero ya mobali malgré bakabwani me bana baza na kati tonton na biso akamati photo ya mwana mwasi atie na profil ya WhatsApp côté makambo nyonso epesi pito pale mwana mwasi na poto atala photo papa ya bana na ye atie na profil ya WhatsApp atie profil ya mwana mwasi oyo mwasi na ye na Kinshasa abendi photo wana azwi yango atindeli mwana mwasi na WhatsApp na ye atuni abi photo na yote abi eza ngai atuni ozwi yango wapi yete onazongo wapi bonga azana na ba photo na yote okinde apesa ke réponse bonga azana na ba photo na tabi bongo tuninga soki ezanga pona nini mobali na lesbienne na alobi eloti mwasi pe kota azaki na poto kuna lokola basola papa bana na ye atuni papa ozwi mwasi otie mwasi oyo na profil esali bien kamite nga pe na kotia mobile nanga na profil baseki na bango pe po mobile na yebi te ke mwasi ne aza lesbienne ayoka ne ba soupçon mais aza na confirmation te atiki habite fona tala momo siko lesbienne abi fona tala mayele na bango mibale na yeba problème nini atuni bozaka na mutu na bozaka na noko na poto ote mais yo yebi wa kamna ngana so na explique comme kamna nga nyonso oyebi fi na nga nyonso na bombelaka yo eloko te abi oyebi sanga ya solo asabi est-ce que yebi kene eza boye na solo kopa visa mo boye oya poto dans quelques jours c'est non ya poto dans quelques jours or moi ça pesa ki bolingo pa ya mobali oya mobali donc atali kaka talaka intérêt mampuya abi ote malgré sunga biso
naza na ngai na bima nga ingrat pas na été mais quand même na bon motabi place maintenant avant na bena intérieurement na okapena donc voix intérieure so bananga bi moto muso akosa pe pompo na kosunga yo mais après wana nzambe pe ayo sungo apeso libala mais apesi libala apesi mobali nini mobali ya mobali na ye oya lesbienne o basala divorce na mobali na ye munde mobali wana nde ye balingi babala na ye parce que tonton na sazo kango sérieux niveau bakomelaki de niveau que ba famille ya mwana mwasi ba famille ya mobali ba ye déjà na famille ya mwana mwasi ba ye kosenga facture bazui déjà facture ba kei nango donc bazo bonga mande ba ya kobala mwana mwasi parce que mwana mwasi mobali na ya lesbienne dans quelques jours mwana mwasi azokende poto parce que yango lobi bandeko na sala nini bo pesa ngai conseil place mabeta lisolo oyo ba pesa ngai conseil mais na minute o ndenge za boye mobali wana lesbienne tanga moni mwana mwasi asaki ba shosho na mamba poto tanga yebise ke nazotinda mikamino sosi na sale liyo nazotinda ba mona kaka ba kozwa fosa la toujours na ndako téléphone fosa ka ya kofungwama donc otinda batu fo ba ya kozwa yo donc il faut ça la tout trop ndako parce que adresse wana yangonde na pesi na batu wana amani moi ça sous chaude vraiment té na makambo wangu nde par là à comprendre que papa ya bana na ye na mwana mwasi wana il y a quelque chose aye ko benga mwana mwasi ya bisi ya lobi na état que mobali po ya so mi benga mobali ayebisa état que mobali na comprendre que on dirait ozana nzela moko boy et ça la bien o expliquer ngango que na yoka yango epa ya mutu musutu soit osala likamoko boy o ngana osepela ngote ngana kolinga ko perdre yo te pour moi sala madame banda balingani moi sala ça na kin déjà 3 fois asa déjà na kin banda ebisa ki lesbienne asa déjà na kin 3 fois ayebisa bina kolinga perdre yo te si faux papa bana nga akufa po ngana sala na yo mwasi na mobali na osala ngo si faux vie na utiliser utiliser goutte ya suka ya makila na ngai mobali wana oyebe loko asala nga mobali wana oyebi nini esalaki ngai etoka bwana yo mwasi na ngai okende kolingana na mobali na koma na obala na mobali na bandeko na ngai botika to benga ngo bongo po bozala na sens ya lisolo po eza le loko o Bible boya lokola yango te eza le loko epesaka nzambe pasi na kanda na kolela loko eloko wana te sikwa lobi bandeko na ngana sala nini ngai tato solene na yebisaki na libanda caméra na yebisaki ngabi en tout cas oza mwasi fo bala mobali ya mobali okobala lesbienne te tangu ye animaki kosunga yo olakisa ye mandoki te obotola biloko na makasi te il faut obala na ndela mobali oya mobali po yo oyebi na makambo na bango te nde bango bakoma na kokabwana yo oyebi na makambo na bango te soki bawela nini po bakoma na kosala divorce donc yo jamais okoki obala na lesbienne po na poto te po o wana pe mobali ya mobali aza na poto lesbienne aza na poto siko okobala lesbienne po esala nini ozana no jeune fille nano boti te okolebana mobala lesbienne c'est vrai à ressemble à peigne électrique à ressemble à peigne artificiel mais bongo bana o te plasma ayebisanga lobi na poto basomba na bango bana te okesomba biso mwana to adopter mwana biso to adopter ata so la lingi ya bébé ya nouveau né auto bota malelo ayebi na elika moko te to kozwa na biso et ozana ngo normal ngana ebisa bi ndeko na ngai si c'est vrai olingaka vie na yo oza mutu a trait ya famille oza yaya ya liboso soki yo bali lesbienne lelo leki no lobi fo bala PD leki no mobali fo bala PD ozomona koto ngombe ma vie yango te yango wana bandeko na biso boyebaka nini bolingi bosala ndeko na biso mwasi yelo la kwei na kati ya likamunene numéro na biso ya Congo check eza wana bobenga bopesa biso maele nini biso bopesa mwana mwasi oyo conseil botinda ba voice pona mwana mwasi na biso oyo boyeba to ayeba eloko nini ye akoki kosala po eza mwa pasi parce que mwana mwasi na lobi azobonga mazo ya Kishasa
papa na biso pe kuna papa na biso pe na papa ya mobali mobali penza ya solo solo ya mobali penza l'homme azo ya pe Kinshasa parce que alobi libala na ye mariage coutumier na ye na civil na ye il faut ye moko azala aboyi na ye mutu afandele na ebonga parce que azobala mwasi na ye oyo ye moko akutani na ye na nzela aluli etamboli na ye ata atambolaka lokola soso azosakala ata soki ndenge nini na lolenge azali abi ye moko fasa na madame na ye wana tina ndenge bazobala na mariage coutumier na ndenge bazobala mariage civil na bango ndenge officier ya l'état azobalisa bango pena bourgmestre azobalisa bango ye moko fasa la wana siko bandeko na ngai mwana mwasi asala nini parce que lesbienne pe azobongama pona nga aza mayele azoyeba ndenge ni ke mobali akoyeba kaka ke mobali wana nga sabe soka kitikini ye pasala kini soit ye azokata cornet azomiyela na Kinshasa ya mwa mwasa lobi azongisela ye garantie ya ndako na ye azongisela ye bongo oyo siko possible balia bakosanza bakosala nini bopesa ndeko na biso mwasi mayele asala nini amema ngo na leta to asala nini bino bopesa mayele tango ngana olobaka ke abana na mobali asa mobali ya solo mobali penza loka badode mavumisa abana bela mobali penda ayoka bilengi wana penza ya lesieux bilengi wana penda ndenge ezalaka penza bilengi wana ndenge ezalaka a vivre vie normale abota bana asala foyer na ye ya normal abala mobali ya mobali abala na ye lesbienne te po ngana za te pona ko encourager te biloko modèle wana bato ba osala biloko wana baluka nzambe baluka nzambe tala ndeko na biso mwasi akomola batike il faut aboma papa bana na ye likolo ya mwasi lokola ye amikomisa mobali azomona siko papa bana na ye mbanda na ye ndeko na biso ya mwasi yango akomi koloba bopesa toli bopesa ye baconseil boyebisa ye asala nini kofinga te s'il vous plaît toza posa mafinga te mais toi na posa ya ko aider mutu oyo akweli na kata problème pour on ne sait jamais makamso comme la personne na vie parce que ayeba ki na été que tantine na biso aza lesbienne ayeba ki te ye ebeka ke na kutana mutu na vie ne biso to kutana ba ndongoma mutu loka mama madongoma moi ça va te feti ngoma so auti poto aye Kinshasa ayela biso bilamba sika si mutu aide oza pe na problème obengi ye boye apesi pe conseil ya koconseiller aconseiller pe mona pe likama parce que ça nango besoin ça pe eke bien azalaki nzambe te po ayeba ke nini oyo ekolanda après le bienfait wana or que après le bienfait mwana mwasi ando raisonner ke ndoko ya azaka lesbienne akomisa ye lesbienne akomisa mwasi na ye siko kofinga te pesa tolina ndeko na biso ya mwasi po motema na ye eza na kimia abana na ye na papa na biso oyo azoya libala na bango ekende malamu tala aza mutu ya train papa na mama bakufa kala batika ye yenda bokola bandeko na ye oyo baleki na ye siku lelo soki mabe komeli mwana wana bandeko na ye bakozala malamu te mona ngo lokola ndeko na oyo ya mwasi ya kweli problème quelque soit problème yango eza ndenge nini yo wela nanu kopesa conseil oyo ekobatela bomoi na ye conseil oyo ekosalaka makambo nyonso ezala bien fo lingaka bolamu ya baninga po yo pe ozala malamu po bato pe balinga bolamu na yo nzambe apambola yo pe. J'espère que vous avez belé à Kolanda. Émission na biso, vous avez droit de savoir. Vous avez un droit au yeba. Poto na respect na bino makasi. Vous avez un droit au yeba. Poto linga bino makasi. Sans bino mobulu. To comme na biso na suka, to so c'est la kaka ba réponse na bino ba commentaire na bino bo pesa na ba ni na bino bo pesa wala nde ko sala ke poto ke ko pe ko yo ki sangonde ko na biso ya mwasi toto yo ka réponse na to boko zo suite ya nini oyo koleka bakobala na mobali wana to bakobala na lesbienne to arrondima voyage ya lesbienne o lesbienne azo proposer azoya kozwaye soit azotinda bato bazwaye po akende bambote na nga na kopesa ngo na Yadio Lwemba Yadio Lwemba Yadio na biso original plus original égale Yadio Lwemba na Londres bambote no ebele mwasi ya pembe mwana muwoyo batika yo kwa bambote na nga na vie na nga JP Panda 5 fois ballon d'or na Suisse motema ya mama fi mavungu la courtoise na Londres bambote na bino ebele bambote bino meilleur couple les labino fort
bambote nanga vraiment na l'impératrice Anita Ndoma motema ya empereur Kandolo empereur fils Kandolo bambote na bino ebele na famille na bino mobimba bino famille na bino te ma famille na ngai parce que boza famille nanga ya Michel Diasonama vient nanga Michel Diasonama bambote no ebele Jaman Mungwilu balobi kanga Amsterdam muto bate plasma ya kati quoi wana la moni susu antosha numéro bambote no ebele na pesi mbote nanga na Charlotte Mavinga Tembesili osilisa tembeka boye Charlotte et ce passe solo là et ça la bien quoi Maria Daniela bambote no ebele bambote ebele la papa Sibu Mutombo patron ya chaîne Oyo Metiti ma merci réalisation parce que ce bomoni image kitoko son kitoko bo 8 heures ko la émission kitoko parce que Metiti Masaki Musa na ya kitoko o bomoni o bo apprécier na pesi susu mbote nanga vraiment na balandi nyonso ya Congo check boza toujours branché et au ça bino bien te kutani à la prochaine occasion Congo check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo